promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un combo bio, cultivons sans déboire. Mbote mingi balandi ya Fantastique Info Télévision eza molobe na bino ndeko bavoie de best toyisaka bino information nyonso tozoyoka na secteur agriculture ezaka na antenne moko Fantastique Info Télévision et puis na magazine nango agro business ezo présenter bongo na ndeko bavoie de best toyisaka bino information nyonso to ezaka ka awa tokiti bongo na puli maleboko sola na ndeko Paulin makambo etali gombo koyeba ebandaka lolenge nini na une semaine puis 45 jours nango ezaka lolenge nini pona ba détail ko buka pas trop de commentaires TV za radio tetola mbote ndeko journaliste. OK ndeko to zio sous lelo na culture o etali gombo différence na biso ya masolo ya lelo to ngito yeba vraiment par rapport à l'évolution nango le lengeni bandaka ti to kende na ba 45 jours bolobaka mais ka ko pesa ba détail na balando bazwanda biso partout à travers le monde par rapport à amélioration ya gombo e bandaka le lengeni ni après quelques jours et comment le lengeni. Bon, merci na parole que c'est monsieur journaliste. Moni gombo to bandaka ena na ko sala mikala. O to zo bengo mikala. Bino mo peut-être vous ko mona ngo. Oui, c'est la mikala. Après mikala to sali mabulu ya ba poké to beka yango poké pesika to chaka yango to beka yango poké après wana to bandi kolona omoni neti boy mabulu to chako to che boy to beka yango poké yango omoni boy za gombo yango. OK o to lone ça fait une semaine donc o ça déjà une semaine c'est déjà une semaine yeko bota na ça la 45 jours c'est déjà une semaine to zana gombo ya chinois ba benga dongo chinois oye botaka mikuse wana. OK yango siko to lunga to pusana na deuxième bloc bisika omoni pena ko ça déjà to landa déjà un mois siko yeb nini afato pusana ndeko yebisa biso parce que lobi o eza chinois ba variété nango eza différent musu to za dongo ya mboka eza ya biso moko oyo esalaka 3 mois wana kobota pona obota mais oyo ya biso ya chinois esalaka 45 jours bandi koboka ye. C'est bon des différences yango wana voilà oyo eza une semaine oyo eza une semaine toloni ça fait une semaine est-ce que toyoki na oyo combien de jours oyo toyoki na déjà ya un mois sima tolonga toyoki na oyo esa déjà 45 jours voilà topesa makolo ndeko balandi babi TV za radio te na Fantastique Info Télévision ba landi ya Fantastique Info Télévision wa bozo mona ndeko voilà agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, oyo déjà akokosi déjà un mois oya un mois yango omoni déjà ndenga akomi kopesa mitu oyo ozomona dongo déjà yango ozomona mitu dongo yango déjà. OK akomi koluka abota mitu déjà yango ozomona dongo yango déjà akomi koluka abota akokosi déjà un mois donc tozalaki na 2 semaines o sikoyo ya un mois un mois sikoyo par rapport ya ba différence il y a 2 semaines il y a un mois olonaki le lenge nini pona apesa ba retard ya ba 2 semaines ya ba un mois toza na ba bloc par bloc premier bloc tolona kaye avant deuxième bloc troisième bloc peut-être par rapport ya marché nde tokendaka na ye. OK soki oyo akei na suka wana a remplacer soki wana komi na suka wana mususu a remplacer oyo ezali deuxième bloc premier bloc esa bandi da kobota oyo tochaki esa bandi da kobota na si toko komona pe premier bloc ndenge abandi kobota oyo asa déjà un mois peut-être atika na 15 jours pa banda kobota atika na 15 jours pa banda kobota voilà atika na 15 jours pa banda kobota déjà wana déjà oto tochaki ya premier bloc esa bandi da kobota déjà on ça c'est da 45 jours ça bandi kobuka avant 45 jours peut-être tiba 2 jours déjà tu vas kobuka déjà. OK. On essaie de kobuka déjà. Peut-être qu'on pousse à la bomona. Voilà. Premier bloc. TV za radio T balandi ya Fantastique Info toujours dans le cadre de la découverte. On toujours que nan déco.
promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission. On s'y invite. Oyo, asali déjà 45 jours de bozomona yao. Moi ndenga zali, moi ndenga boteli. Yo déjà tout ça ko bukaye. OK. Bozomona. Yo déjà. Oh tu buka kilobi. Il y a après 3 jours neto buka kaboy. Neto lona boy. Après 3 jours, oh tu buka. Oyo première coupure, deuxième, troisième, ou quatrième coupure. Première coupure et otobuka qui déjà première coupure et bandé. Moi ndenga boteli ke moi ndenga bana kulima. Mukuse awa première coupure. Deuxième coupure et otobuki amibali. Troisième coupure, quatrième coupure tobuka kilobi yango. Otobuka cinquième dimanche. Tobuka après 3 jours. Après 3 jours. Oka dongo chinois yango. Voilà. Balandi a fantastique info télévision TV za radio te. Wana bozola ndande ko ndenga expliquer pe alaxib no ba coupure oyoyo abandi ko buka. Donc première coupure, deuxième, troisième, si na quatrième. Et tu es cinquième. Azawana toko ko buke peut-être pendant 3 mois. OK. Soko ga ozo entretenir biloko ko buke peut-être 3 mois. Parce que buki faut l'exa pompe. Pour pinda zo garder mes tours aux mono. Boya boya akina mo étape par étape. Au moins to buki yo. Neto buka kyo, siko to buka dimanche yo. Oyo mukole kolandana même mercredi to buki yo. Simana o moins yo kende. Soki yo to longolo o ya remplacer. Soki to longolo oyo o mona mukio après 2 jours o mona nga okoma ne sio. So to longolo o ezada fleur. Soka fungwa mi soki oyo tato buka o fleur ko mzeba mo afungwa mi. Atiki lisusu o espace. So to longolo simaye. Aimba mo. Voilà, TV za radio te wana eza découverte. Sikoyo par rapport ya kobuka na ende ko bobuka ko laxi biso be étape le roi be étage ezomata. Na ebité prix au bobuka ka ya première coupure, deuxième, troisième boté ka onka le lenge moko to eza par rapport ba coupure par rapport à ndenge production ezomata. Bon, première coupure to boté ka ndenge moko te c'est parce que pour première coupure to garder la semence. To garder la semence. Yango moni premier coupure to buka tam so mo mukie. Ne chose mo no boye to garder semence. Ozo mo to garder semence. OK. To garder semence ko to rolona année prochaine. Yango to garder semence. Ko buka premier coupure za ka mo mukie. Deuxième coupure nde to buka ka mo quantité mais troisième coupure nde to za so production ya makasi. Kwa nzete no sota sa nini ya bandiko ko bota. Yango moni troisième coupure nde to za pena peut-être production pena ya bien nde. Wana troisième coupure. Troisième coupure. Bende bubote troisième coupure en production zaki makasi. Ezalaki makasi. Parce qu'on a mitch au na moment au bac il a gombo bozote ka combien? Mito au bac il y a dongo to teke na 140 000. 140 000 francs congolais. Oui. Né lang et na saison en boule. Na saison en boule même na saison elanga tozota la marché ezalaka et moko balansaka et moko chitaka et moko ka bongo. Mais pour le moment ezana no moi likolo. Pour le moment ezana no moi likolo. Parce qu'on a marché à gombo. Ndenge obile mo balansaka le mo chiti le mo mati. Parce qu'on a marché à gombo par rapport à expérience au bosala. Depuis au banda marché à gombo ce qui tito mati. Est-ce que bozalaka na moi ba shit moko boye oyo bozala pe dépense na salle vraiment na réussir en côté to toujours na réussite eza kiti eza le mati. Eza le kiti eza le mati en tout cas. Là, si on a des fêtes, c'est peut-être à la penza te. Si on a des fêtes, il sait que yo moko landela ki biloko biete. OK. Mais aussi des fêtes. Là, atta kiti. Mais tant déjà au buka déjà après ba 3 bacs et ba 2 bacs déjà ko taper na une c'est pas tout na une semaine deux fois. Une semaine deux fois. So déjà côté déjà après atta 2 bacs na une semaine. Atta chité. Mais à chité le sumingité, à chité que ya chité te balon la peut-être ba 20 000 francs l'écolo, ou bien 15 000 francs l'écolo. OK. Mais quand même ça va. Ça va. Par rapport à Mbongo dépassé. Par rapport à Mbongo on a dépassé. OK, ndeko longa moi chapeau parce que batba mona yo, oui, ndeko yeyo. Ndeko a expliqué par rapport à to benga bino professeur par rapport à l'orientation pour pesa ka bandeko. Oyo bazolanda biso partout à travers le monde. Pesa message na bandeko bazolanda biso o baza pour ça basa culture ya gombo. Donc benga mi dongo. Message no ko pesa na bango par rapport il y a des projets basés dans le vendre la culture ya gombo. Les premiers shit, il y a dongo paysan na République démocratique du Congo na
kin na masina malonde na masina na shit day première penza production ya dongo ezakaka awa tolingi makambo mabete tolingi bana so batambola mabete biso tozale tozosala soko ye toko-oriente yo soko ozala posa espace otika mabe ozosala na cité oza posa espace tokopesa espace oloue mpe tokopesa graine osomi graine na yo okosala mosala mpe oresir neti baninga bazoresir ebele bazwi bandako ebele bazwi basi babali basi kaka na mosala oyo ke okenda kozala libanda osomi lichete oke kobetela moto eloko te ala nde tozosala boye de 1 mois na ndambo ozwi mbongo pourquoi pas baintérêt ebele tozosenga na bino boya tosangisa totya maboko tolanda toujours vision ya chef de l'état alingi biso tu tozala na misala okasi te misala baka kolomba moko bapesa mosala kaka yango tozosala boye ezosala beta bisoleki na moto basala na kompani eza bongo mpo ozomisa dongo ozomisa matembele ozomisa mwa ndunda yango nde ezosala mpo nini libota na yo evivre anduka nasengi na bino bandeko anduka boya tozala meme moral tozala meme idée po eza biloko moko eza nango ezaleli ya 3 mois te 1 mois na ndambo oresir botya molende kimi ezala landuka nasengi na bakonzi ya mboka nasengi bango anduka botya biso kapwa makasi nasengi na bakonzi ya mboka pwa makasi pwa misala bopesi biso tosala nde yango misala bolengai tosala nde yango mpona yosa bino yango tala dongo ndenge ezobota voilà tala dongo ndenge ezobota tosengi bajeune anduka bosensibiliser boya totya maboko mpenza makasi mpenza tona toujours vision chef de l'état botika bambrema papa na cité anduka nasengi bino merci mingi me nasengi toujours appui makasi na pa bakonzi ya mboka. Merci beaucoup ndeko Roy. Fantastique Info Télévision et tombeli au botondi na mukolo ya lelo. Merci beaucoup. Voilà, balandi en Fantastique Info Télévision to bakate visa radio te. Toi ki bon kuta na ndeko oyo apesi biso explication ya culture gombo par rapport ya bilona yango ya intimen na ya 1 mois et puis na ya 45 jours. 45 jours par rapport ndenge bazo boukela biloko na bango ki déjà à l'axibiso des premières coupures, deuxième, troisième, quatrième et puis cinquième et dimanche. TV Zaka Radio T toujours na cadre de découverte na agrobusiness to baka TV Zaka Radio T to la kisaka po bomona o pesa mato ya koyoka ayoka zumo kana kosaela salela oza poso benga pour orientation contacter Fantastique Info Télévision au cause de cité to mona imbala sima. Au revoir, bye.